na comment nzamba pasteur Richard za nzamba ni soki Jésus te nzamba salite pasteur moko asaka miracle na mokila jate mutu moko azana effort ta kobikisa moninga na mutu soki nzambe te mais lelo makambo nzamba osala poto zo azwa gloire ite su gloire nzambe te et comme na gloire pa pasteur OK eza déjà abomination devant nzambe akufa pona vérité tanga zo bisaki Herodias makambo Herodias yo yibiango akufa pa lobaka vérité ke oza mosande kono jamais ko zona libala ndelo ko akufa ngwana bakumo Jésus kuto akiti kala même na ba bandero na bango so batie au moins kombo pasteur eza ba comme un grand caractère pasteur Litungulu Makayabu aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yassika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15. Puis $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo bongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir de Europe, naba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango Tolobi, bienvenue à tous. Grande est ma joie de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission intitulée Table Sainte. Une émission que vous aimez bien, une émission qui vous édifie, qui vous forme, qui vous informe, qui vous édifie. Nulle part ailleurs, si ce n'est que dans le www.nazarientv.com. Ainsi, je vous salue au nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom pour tous les enfants de Dieu. Laisse que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse continuer à habiter abondamment dans vos maisons. Bongo, Lambo, Boyoka, Mongongo, peu bon nelongi invité nanga ya après-midi à l'élo, tout que non la technique. Oui, Simbami. Na maboko ya ndeko na biso Scotty Lele na complicité pour na caméra ya Alain Kiakala ndena benga kaye cameraman international le Bogard du Nazarien bati la biso le moko to komisa nzambe o ya sel studio na ngangolo to se mouvoir na journée à lelo il y a de quoi kolbane merci au travers le yombo. Batondi mokili
boni yo Yesu Nzambe na ngai kasi nalingi yo Yesu Nzambe na ngai yo moto oyaki na bolingo na nga olongisi ngai yo moto ya merci nebete le mbo sepelisi bali na biso nyonso bazomi na tous les 5 continents ba fidèle na biso ba abonné na biso le Nazareth TV.com le mbo sepelisi bino ole Nazareth landa makanango olinga te Nazareth elanda makanango na yo ozo formater ba kuya mabe pour nous les Nazareth yeba ete les Nazaréens et kokitaté kokobaka komata toujours de gloire en gloire ko to ebinza menini oyo biso tondimela bongo na baluki kotala invité nanga siso aza na gauche tangai à la personne ya pasteur Richard Mangando niekese walo baka pas mal bien de la part du Seigneur on a benga kaye mais c'est les juges o azi bongo ministère de justice on appelle ça bonjour pasteur Richard. Bonjour maman Mariam. Bonne santé. Santé ça vraiment kimia na ngolo nzambe vraiment nzambe azosala santé ça toujours bien. Libota fait ça très bien. OK, pesa no blande ko bazo ko za ko landu na tongo le lombote. Na pesi bande ko na biso nyonso ba auditeur na biso balanda biso à travers le monde entier vraiment mbote bisika bazali na bane belo bazo benga biso bazo féliciter biso bazo encourager biso vraiment na pesi ba mbote na pesi net frère na ngai Robert na Paris. Na pesi maman Anne Mbote na Allemagne et puis frère nanga José Ferré na pesi bango Mbote na pesi pe sœur nanga Thérèse Ola bisika za na Paris na pesi Mbote na bandeko na tangite parce que terrain des angonga basé belé vraiment na pesi bango nyonso Mbote. Bongo l'embe servante belé ni kala mingi te zo fêter 4 ans les Nazaréens le 13 octobre du mois prochain tout ko ça 4 ans moi na koli akomi peut porter ça juste comme moi biloko moko solide maman Tiffany le belé ni pour na pesi maman Tiffany Mbote vraiment za mwana nzambo vraiment za déterminé puis za courageuse et puis alekina ba combat belé pendant comme 4 ans za ki facilité ba combat bandai kaka mwana za na ba mois ti lelo mona zoko kisa 4 ans ça koli déjà ebi koloba atamboli angolumi vraiment atika la bongo na ba courage na ye parce que bitumbeza pona biso so moni bitumbeza mingi mama Mariam bitumbeza kaka na mutu aza na nzambe ya solo et puis mutu aza na étoile nde bazala combattre so moni na vino zo ba combat ndate c'est que oza pena na étoile ti mo étoile ba bundisa ngoka talaka tango Jésus abotamaki étoile babiki ba mange ba yotala kaka ke étoile talisi ke ba je mkonzi mo abotami mais Hérode azaki papa mobimba azobundisa Jésus azaki no bébé mais Hérode atiki kitina bokonzi abundisa et donc mutu azana étoile toujours babundisa kaye maintenant nzambe longo tokolonga avec Dieu nous ferons des espoirs parce que mutu abunda biso to bunda na biso te bitumbe ya quand même mutu abundela biso zaka nzambe alors vraiment na féliciter quand même 4 ans de Nazareth bientôt le 13 octobre to fêter 4 ans de Nazareth vraiment nzambe apambola coach na biso to benga Tiffany alité abundi na ba grand abundi mana bato ba papa abundi ba bitumba abundi zaki to zaki ba panga na zaki na za présent na za témoin ba bitumba oya lekisi mais ti le les Nazareth zali coexister donc nzambe azolo kumuse ki nzambe vraiment ebi aza eli de Dieu atika la bongo ala da bitumba na te to ko céder te pas Satan to ko tika la toujours vérité parce que même maître na biso Jésus abaki non en vérité je vous le dis nzambe na biso aza vérité Satan des mensonges au Bible ndenge Bible bina Jacques 44 Jean 8:44 que non diable aza père mensonge alors hier quoi za mona nzambe atika la to simbika vérité et loko biso simbeza ka vérité lokola kolo na biso aza vérité biso pe to simbika vérité nde to kolonga. Et puis azobunda passer à cause ya kombo ya Yesu Masi le nom qui nous a été donné bon Yesu anatika la le servant Yesu mama oui Yesu alingaka bato baloba vérité soko lingi nzambe azana elongo zalaka mutu zana vérité puis so bano lobaka vérité ozwaka ba komba wana zala si même so ata wapi na entreprise ozali même na makambo nzambe tala partout ba disciple bakufa à cause de lobaka vérité ba boma ba prophète à cause ka vérité même Jésus Etienne bakufa na vérité ba même nani prophète nani Jean-Baptiste akufa pour la vérité
tanga zo bisa ke Herodias makamba Herodias yo ibiango akufa pa lobaka vérité ke waza mosande kono jamais ko zona libala ndelo ko ba kufa ngwana alors biso pe bato ba ko ba vérité ba satana ka ba ko lekana ba persécution so moni bazo caresser mabe bato na baza à l'aise mutazo ba toujours mensonge au mona zana bato ba puya mais mutazo ba vérité atika la ka yemo mais biso tika lekana vérité na nzambe lokola nzambe za vérité yango tozo obligé ba ka vérité. Amen, amen. Le lot partager un sujet sur le culte de la personnalité. Hein? Des thèmes que nous avons développés. Culte de la personnalité, Pasteur Richard, le tokomi komona. Batuba komi ko tombola. Konde to la bikelamu au détriment ya mokeli o ezali bongo Yesu Masia. Okomona na kupesa ndakisa. Batuba komi ba badge ya basali na Nzambe na kingo. Na habité soko mona kango ekokolo bilalo na d'abord sujet oyo pena moi likambo na uti koloba siko sujet oyo za ba culte no bi ba culte ya personnalité za pa ya batu vraiment tozo mona ngo parce que église otango ebandaki ya réveil ebandaki na makambo tozo mona lelo te les mêmes bateaux bateki lobi so tali ba filmer na bango 10 ans passé badaki na langage bazana ngo lelo te et puis balukaki balokumu bazana ngo lelo te mais ozo mona ke lelo ekomi mutu batu ba mutaoli koma na gloire OK bible so ba ke nzambe a partager ka gloire n'est pas mutu te gloire nzambe apesa ngo jamais pas ya mutu mama Mariam nzambe alikaka makamuno so nzambe asela rabiso ezala bikisi mutu malade ezala a délivrer mutu azaki na posséder nzambe azoluka ka eterema wazwa gloire ozomona yango siko ta gloire nzambe mutu abangaka zwa gloire nzambe nde omona ke nzambe akoma na kanda makasi ezala kwa lisumu moko nzambe ninga pardonner ngote parce que biki na kopesa gloire nanga pa ya mutu musute biso tozaka ba simple serviteur. Maman Madame tala na Bible malamu Jean-Baptiste qui ko préparer nzela akolo Jean-Baptiste abotamaki et pas Elisabeth ayaki mission pona ko préparer kaka nzela akolo kolongola ba mabaku kolongola ba mabanga pona mokonzi aleka alors mokolo Jean-Baptiste senga mona Jésus boye na bo moto boye tanga moni Jésus a présenté bato ba non dimela Jean-Baptiste tout le monde Jean-Baptiste qui na désert azo bato baptisé bato belé balanda qui catégorie nyos omona ba pharisien ba scribe ba militaire ba tebele bazali ko confesser ba masumu na bango ba bande ko landa Jean-Baptiste parce que ba mona ki un évangile au mener évangile à solo ya royaume alors mokolo Jean-Baptiste a ça qui grâce ka mona na Jésus mba moka président Jésus et pas bato abi que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ozomona abi que voici l'agneau ça dit atalisi bato Yesu abi ngasa nini ngai na kitaya sa nini amata mais lelo comme au contraire basena nzambe akomi ko komba Jésus zo kana susu penza na ba minoka basena nzambe te basena nzambe akomi ko zwa gloire à nzambe bakomi Jésus kuta kiti kala même na ba bandero na bango so batie au moins komba pasteur za bakomi un grand caractère pasteur Litungulu Makayabu ozomona pasteur komba munene ya pasteur ba pesi ba titre archibishop archipape intel mais mon Jésus na ba komena na se wana mukezo il faut fixer mise pour mona komba Jésus osomona question taxe même que basena nzambe nyonso te toso ba mususu bo ba vrai bazali mais ba mususu baningi bazwa gloire à nzambe et comme ya bango ba to ba glorifier de combat Jésus comme kozala effacer na l'église et puis na minoko basena nzambe ndenge to kolobela lelo mama Maria miso sala moi pasi mais biso kola pesi biso machwa na koloba taki tozo na bon moi il faut to dénoncer ba biloko yo to décourager ba tubata total ça Yesu biso zaka ba serviteur pam mutu asalaka ezaka nzambe so nzambe asali te pasteur moko asaka miracle na mokila jate mutu moko azana effort ta kobikisa moninga ne mutu soki nzambe te mais lelo makambo nzambe asala poto azwa gloire eza sous gloire nzambe te et comme na gloire ba pasteur OK eza déjà abomination devant nzambe et tel cas mkena ba affiche amba na tope basi na bango na bana bango pasteur mais yo zo basima yo zo ta otambola te mara mozaka même kinoise ozamu to vena kishasa okoli na kishasa botami na kishasa tambola na ba église ebelo mona ba pasteur ba sali ba binyo ba nini ba panneau batie ba panneau wana omona ki batie pelonga pasteur batie mona mosi na ye asimbi ba micro bazotea eza ma déjà ministre ya couple ba couple élève eza ba vogue quotidien na kati église auto zo déplorer eza biloko c'est ça mara déjà tambola pas même le na cause auto ki na cameraman to tamboli to mona déjà que batie panneau wana mona pasteur na mosi ne passer na mosi na entre taper ba préparer moi liboso de la côté théologie oui ou de théologie pour remplacer parce que comme la société na bango ba sala entreprise eso église à coloté pasteur Richard bon système ngoti babaji o bakomi ngoti babaji badadi bakomi badadi dadi o mona mususu na ndaki na etandwa muke mi caractère linga comme la ya zi photo dadi alati ya moni loboko nzambe ça m'embête pasteur Richard
soka ti photo dadi na ye na Kingoku eza mabe parce que mukanda ezo ba kenon nzambe aboyi kosala ba image wana ko présenter yango ozomona nzambe abozo tangi na exode omona ngo que nzambe azoboya ke osala image moko taye otia wana oya kwa kaduri comme ba idolâtrie maman Maria. Il n'aura pas d'autre dieu devant oui oui et comme idolâtrie et tu se feras point d'image taillée photo à pasteur depuis que kobikisa bato ozomona comme pasteur ndalinga bazwa gloire ba ki ba culte bato et comme siko kumisa su nzambe te mais pasteur alinga zo lokum parce que comme il est là na l'église pasteur akangi ba photo na ebele akabeli bandimi mondimi so azoki ba demo attaquer azu photo à pasteur à présenter. OK bible ba ke non na acte chapitre nango 4 verset 12 que eza na kombo moko te pesa meli biso na mokili ko banana likolo na mabele pe na se mabele kaka kombo a Jésus ne pesa biso e pesa mela bato babika nango mais ozomona ke tango bakomi ko utiliser photo à pasteur po ebikisa mutu Jésus aza suna na place te de ba carte ba moko Jésus. OK mutu ko bikisa ka Jésus so ke na Marc 16 ozomona ke non Jésus ba ke à mon nom vous chasserez les démons mais lelo comme na kombo ya pasteur nzambe ya pasteur Richard nda salibo nzamba pasteur Richard nda abikisi ngai nzamba pasteur Richard nde asaki boye apesinga mabota. OK non pasteur Richard nani pasteur Richard zaka ka serviteur instrument pamba ozomona instrument lelo ko ba utiliser ngo tuko ko bope ko utiliser ngo ozomona instrument na timbunda ba lelo na obeta mbunda bon noko bope na lelo obeta mbunda te ozomona parce que ça fait muta ko utiliser instrument mais lelo bato balingi nzamba utiliser bango te mais bato bakomi ko sala ba effort na bango moko bakomi ko tama na ba photo ba pasteur ça idolâtrie. Et deux bateaux, comme déjà que ça, abomination, bateau, tu comme que ça, que c'est le ben de culte, il y a pas pasteur. Tant que tu as un culte, maman, il y a un rapport, nous avons besoin de gloire. Ils ont pas de gloire, ils ont pas de gloire à Moutouté. Na pasteur, na bandimi, bayoana, ba peut sa gloire et pas ensemble. Mais tant qu'on a comme que ça va photo, na peut sa bateau, pour éviter sa bateau. Si comme ça, là, sur ma sens, on est coulé, c'est qui est pamba. Si comme combo à Jésus, ils ont wapi. Parce que comme moi, je peux ça, mais la biche, mon kiliga, moi. Si comme à pasteur, ils ont Moutouté. Ce qui est soit bikisité pasteur bikisate alors son pasteur a bikisa solo le kola linga zo gloire c'est que ça sous force nzambete eza ba force mususu o eza mulili o pasteur au moins bato bakota ba science maman Mariam bazaka na ba recommandation diable pesa bango ozomona ke ngai na lingi kombo Jésus po yeba ke satan anti Christ akolinga kombo Jésus renye place ya zate ya moni ki ba pasteur mono bazo komi ko effacer kombo Jésus muke OK kombo ezaka moko au monde atie ko bika nango et puis muta kufa c'est quoi ti lelo ezaka Jésus za kombo musulté kombo ya pasteur était photo ya pasteur était o lelo akomi ko pesa bandibaza na bandaku là et komi ko bokoti na ba siasi moko ko adorer batu ko adorer ba démon sans le savoir. Il n'y a dans les cieux, sur la terre et sous la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes bien-aimés par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Pasteur Richard, mais ce qui bandimi balati babadi na bilongo badadi na bango ça m'a bête ça connexion parce que dadi na bango c'est une alliance ya nzambe. Donc bango va se connecter na alliance ya dadi na bango, c'est pas mauvais. Alliance biso to ko bandimi ezaka ya parole. Parole de Dieu ça biso alliance na boyoka na nzambe mais eza photo pasteur parce que tango photo pasteur na habité so ki makambo. Batikela na habité nulle part na Bible lobi que non tous ba photo ba pasteur de tous alliance biso tous alliance na bato ba to teka bango to ko bango na boyoka ni c'est la Bible c'est la parole de Dieu ndenge lobi ezaka na kacha parole mais ko na kacha ba photo te parce que photo ezaka photo ko zapele lo tumbi ozomona ba ngana mom ko même nga seulement bunda kuna ngezika ki ba bilo ono sesika ina ndako boso photo ya mutu mundi mo photo pasteur eziki donc c'est biso to ko utiliser ka kombo à Jésus ozomona comment to ko utiliser to ko benga ba demo ba ki maka kombo à Jésus. Maman Mariam, ça l'espérance. A toi bengani milima bengani ba démon na komba mutu mususu a part komba Jésus ba démon akenda rate. Ozomona nzambe me azan nzambe me babike kombo na ko pesa me la biso banana likolo. Place nzambe mo azali. Na se place biso zali et puis na mabele kuna place l'esprit bazali. Omona ke même bike démon na bengana na kombo nzambe. Akende na ite. Ozolanda. Soko bengana démon na kombo nzambe akende te mais so bi au nom de Jésus. Ezaka kombo ba pesa ba dotango na pouvoir moko boye otoki ko imaginer te nde démon ki maka kombo Jésus. Mais les hommes na kombo nzambe kingani. Na kombo nzambe pasteur Richard démon quitté te. Démon ebi ke kombo za puissant o eningisa quand même en faire ezaka kombo Jésus. Mais kombo mutu musuté. Pasteur Richard Mangando nyekese mais bana Israël bazali pe ko benga Dieu de Jacob, de Moïse, Dieu d'Abraham hein. Bonakoloba eza emoko nzambe na mi présentant nzambe tanga zobenga Abraham anga sala alliance na Abraham wana no Jésus a été parce que dans le Nouveau Testament na Ancien Testament nzambe mi présentant comme nzambe nzambe ba chiffre aza Dieu chiffré Dieu numérique nzambe mi présenté par Abraham na nzambe abengi Abraham
tanga bengi Abraham apesi promesse à kobota Isaac tanga boti Isaac ozomona nzambe azambe ya Isaac Isaac aboti Jacob nzambe asuka nzambe à 3 personnes seulement Dieu de Abraham d'Isaac et de Jacob nzambe a comment nzambe à 4 personnes même si bana Israël va se référer ka so ba salikamu nzambe Abraham nzambe Isaac nzambe Jacob ozomona mais lelo ba nzambe akomi na batu combien même ba liba se référer ki na nzambe on a passé ki alias nzambe asaki na Abraham mais tango on est à ce testament ezeka ombre mais tango to komi na nouveau testament réalité c'est que Jésus-Christ a yé abolir makambo mosusu ezali na kombo nzambe Abraham te ni na kombo nzambe Isaac ni ya Jacob mabike na kombo na Yesu à mon nom Jésus abiki ka kombo moko pesa mela biso ezaka kombo ya Jésus lelo so bengani milio mabe na kombo nzambe Abraham na kombo nzambe Isaac kombo nzambe Jacob milio bademo okende na bango te ozomona nzambe aza souverain na époque Abraham se peka mi présenter bokeno na nzambe Abraham ya Isaac na Jacob asuka ki wana à 4e personne azali te mais lelo so bike to comme nzambe pasteur Richard na kombo kwa 4e nzambe pasteur André a commis 5e nzambe nzambe ba chiffre nzambe sa travailler na ba chiffre ozomona yako ba chiffre 3 ba chiffre à perfection chiffre 7 chiffre accomplissement nzambe travailler na ba chiffre mais lelo so ki ko sasumba biloko na te to comme biso nyonso ko invoquer kaka Jésus Christ même lelo ba jif lelo ba hôtel kaka Jésus ozomona babiki lokola na kata désert tango Moïse atombola ka nyoka afin que mutu nusa ko mbebe ko komele so atali nyoka na biki mais lelo nyoka mutako za Jésus Christ moko de batu nusa fa tela ko misu na mongo la brancher vers Jésus Christ et ça suna ba kombo musuti pour le pasteur Richard c'est dans cet testament c'est to boire na mai ndenge to ko ba wana si je comprends bien to ko boire na mai te mais na personne qui pona ba kombo nzamba même tango Moïse azokende nzamba azopesa mission qui ne délivrer peuple Israël na bomba égyptien Moïse va ne ko se douter oh mais ceux qui batongo batuninga po ba bi ke peuple ba za teti so batuninga ke nana tindi o quel nzambe abiye bisa ba ke na nzambe ya Abraham nzambe ya Jacob po Israël seulement isa histoire baneki pa Abraham Abraham tanga boti Isaac aboti Jacob nde Jacob ko bunela nzambe lelo ba komi tubengi nation Israël nzambe ngé seulement ko sala histoire na peuple aponaki na monde ati nzambe apona Israël mise à part cha bango mise à part baza peuple bazaka mise à part ti lelo baza peuple nzambe bango baza peuple nzambe à part biso ba nation ozomona alors zaki Babylone nzambe nga bengaki Abraham tambola na ye ndanga ka sala histoire ya Israël nda bengaki Abraham apati Abraham ati komi na Jacob Jacob akomi Israël to benga lelo Israël ezaki komonde ya Jacob o nzambe changea ki tango abundaki na nzambe ozomona mais lelo to ki ko utiliser son pour na biso ba nation to utiliser ka kombo ya Jésus Christ donc ce que tu as pris pour un pasteur Richard c'est net moi na kangami na butu na ba 2h du matin 1h du matin obeli kombo ya net yo pasteur Richard mondimino moko na komba pasteur Richard na lingi mwana ngabika na komba pasteur Richard na lingi guerre Salema parce que yo na alliance na ndamba ça ta kombo na weza mabete pasteur Richard déjà mabe déjà so kinga na yo ki bongo na ko sepelate ozomona na mona ponga na bi parole de Dieu na mona ke na komi ko ka ko place en Nzambe parce que nga na kufela bango te akobela nga koma nga na kufela sere wana te na kufela frère wana te na kufela ni bandeko bolanda nga muta kufela biso nyonso na bango Jésus comment abela kombo nanga akobela kombo nanga te OK ba pesi biso kombo ekobika au nom de Jésus c'est fini okacha kombo na kombo nzamba pasteur Richard za nzambe ni soki Jésus te akobela kaka Jésus parce que parole tokiko doctrine na biso yango wana tozana ngo lelo ozomona tala mukomusu na Bible ba disciple bano sa ba miracle belé mais omona ke bazoni na tuko mesa kombo akolo apôtre Pierre na je connais acte chapitre 3 akuti eboso moko azaki wana babika do fana na liboso ya temple na porte wana atambola te de pas butama mais jour moko ayei ba apôtre Pierre bazona 9h pas ko prier na apôtre Jean mutu wana kaneke ba opesa ta musu mbongo mais apôtre Pierre atela bi oh biso tozana biso na or te ni argent ni mbongo mais na kombo ya Jésus Christ telema petambola mutu atelemi mbala mo atamboli tata ba kota ki na temple batu bazaki étonné déjà bauta me muto yetu afanda asinga so mbongo koma ko mutambola na ba disciple eza nini bakomi ko tala ba apôtre boti ba apôtre oh bozo tala biso se makambo to sema na nguya na biso eza na nguya na biso te mais eza na nguya nzambe nde Jésus Christ obino bobomaki o boboyaki wana yenda sali makambo botika botika otala biso botela Jésus batase bato mamoko Jésus tokena mboka moko kaka so na Athènes je crois que Éphèse be Athènes okuta na Paul abikisa pe mutu moko kaka nani paralytique opena makolo linga ma 8 fois apôtre Paul tanga bikisi bato ba adorer ba Pierre na sila ba komi kwa kozo batumbela bango bambeka ba apôtre babi non boko sa makambo pourquoi biso zaka ba simple estima pamba ba paso na bilamba na mbala kisaki to boy likambo to boy gloire oyo gloire ezonga kapa Nzambe Paul na sila ba paso li bilamba na bango ba pekisi fulu basa eloko ndenge na te
batalisi bato toujours Jésus. Mais comment les loba pasteur comme tel ça bato ka pasteur Richard Ndé. Awa nzambe au mona ke na bi église mo boy. Modérateur à cause du programme des alaka. Pour modérateur bana ba programme na yebo na ba prière bo kena ba adoration bo kena ba louange mais à étape moko ba témoignage. Muta moni le boko nzambe a ko témoigner. Mais l'église on les andengeni. Ba ko ça modérateur ko ça makamunyoso. Ceux qui pasteur na nyati église de étape à témoigner ko lekate. Pona nya sala bon aoze la kaka pasteur aya vanda wana batu so aye nazaki na miome tikinga na komba nzambe pasteur Richard. Pasteur azozo wa gloire ni saka mutu. Okuna koya na bota kate na boti nzambe pasteur Richard. So pasteur dans avandi liboso azoninga bato ba lobela kombo na ye na place ba lobela kombo à Jésus. Or que gloire wana lokola bon ngana yo comprendre pourquoi pasteur alingi bon parce que ezata Jésus mutu miracle zo ta pas Jésus de. Lokozo ezo ta quelque part na monde ya koti. Na ezo ta pas diable yango zo linga zo gloire. Si réellement Jésus mutu salaki alingaka tombola Jésus que non ezangaite ezande nzambe mutu sema kambo. Mais le monde bato bakungo lobela na moni même na télévision bato sa be mission ko lobela ka misala pasteur. Misala pasteur et mission mobimba les œuvres de nabi que siko ba œuvre pasteur c'est pasteur les œuvres de Jésus te. To comprendre ce que ba pasteur ba koti déjà na ba longe ba koti na ba monde molili ba komi na ba dieu étranger yango balingi ko zo gloire na place nzambe. Ndenga zo comprendre mwango. Bien aimé, laissez Jésus seul faire sa propre publicité. Pasteur Richard, oui, mon âme, ma pote blanc, aux autres blancs, pas na arne, na kanda nyosto. Le corps aux bandi mebele, aux anona, au yeba ina hote, aux anona nguyate, aux anona bateau, bakoumi sa hote, aux ago attaqué par Missus Pasteur Richard. Te biso zo attaqué toujours à la place de l'église de Tobanda qui nango. Oui, maman, il faut ça l'effort, to lobi makambote. Dans 10 ans, au moins après combat Jésus ko bunga na l'église. Kanga makamona biso le leza prophétie. Parce que les gens qui ont été comme mingi, comme Jésus comme kolonga malembe malembe. Et ça les kamba bato belete. Jésus a zanzambete atala ka foule. Jésus a kebisa ba disciple nae. Mukola sala miracle 5 pena 2 poissons. Bato balia balemba. Batika mususu. Mais lobi nango ba mona su foule ezolanda bango. Jésus ba disciple pour asepeli ba oh kolo. Na moni bato balanda biso belé to su foule belé. Jésus bi boke ba na foule ba foule bolando. Balandi te pour ba ka parole. Balandi parce que lobi balia ki mapa. Ozomona les là, il faut que nous avec l'église Marie, bazola nande, oya epo abala, oya epo na voyage, oya epo na bota, bazola la penza parole te que babika batika la redémarrer la parole. Kanga ngala na motei. Au mon église, bato mona que so dans l'église abate belé aux 100 000 membres nzamba ebio non. Jésus Bible zo baké, bisika mi balé to mi sato basanga na kombo na zakati na bango. Nga poste na pasteur chez zakata na bikisi 10 personnes. Ce qui nzamba kontenga. Na bikisa 20 personnes. Ozomona parce que les gens qui ont bateau na ba obikate quand na kata ba fula no tala ba ventire ezali tala na kata fula na bato babongola ba mitema bazate okuta muta sambeli ma aza soulard muta sambeli mais aza vrai adorateur bazate bazaka baraka nini babota parce que bamonaki kuna babimisi kuna miselekete kuna babimisi mutu pese azo ya pona problème moko la solution na problème wana okomona que sur l'église te ozomona alors babilo faut toke bisa bato ke bakeba parce que ezate po toza jaloux mais total bato bazo détourner peuple ensemble biso ozomona ke muto alongwe na kata nzela déjà ce qui muto alongwe na kata il faut luka ko sauver bato toza jaloux na bango te mais toza jaloux parce que biso toza tongami na ba fondement ba apôtre na ba prophète makambo ba na biso ba salate soki to moni apôtre pa binini soki bo moni mutu musa ko sala makambo biso to lobi na binote même a utile ko même za ange azala kila mama be bondi maibi il soit anathème oui pourquoi biso to retourner le bloc pas tout monde na ba bêtise bato bazolongola bato na nzela nzambe peuple nzambe akufi Jésus ndo akufi la peuple oh ezabisote biso kuti musala bato musu basala banzela bato musu ba tracer ba prophète ba tracer banzela déjà ba apôtre ba tracer banzela siko nzela ni biso bato tracer lelo parce que toza to ko fanda kana fondement na bango nzela bango ba tracer on ndo to kolekela so moni mutatiki nzela o ba tracer ki na ba apôtre na ba prophète akoti pembeni akoti zamba photo zongi zena nzela ozomona parce que soki to lobite mabeza po na bike ba landa biso pe ba landa biso parce que na chaîne yo mama Mariam na biso ke ezana ba pasteur ma mabe ba landa ka chaîne de près titolo ba landa biso ba yebi ba yebi bien ezala bazana Afrique ezala bazana Europe ezala Amérique Asie Océanie ba chaîne ba landa ngoto parce que to zo ka appel na bango mais biso yo poto banga bango te mais ko la pesi biso mandat ko zongi sabatu na nzela ya ko sika muta bungi bo biseka obungi zonga na nzela ozomona eza ndengona parce que nzambe atravera bongo tango génération liboso BBC akobimisa génération mosusu ona no 7000 ono bafuka meli balite bazali nzambe azo système bango ata bona bakufi omona ke nzambe obimisa bato mosusu même tango Jésus akufa ki bato ba romain balinga te ba vérité bana que Jésus akufa asekui
ba pesa me ba soda mbongo mais ba soda bino to ko bomba likamba bote même tant ba disciple ba kufi au mona ke baringa ko bebisa toujours évangile ba interaki déjà que Jésus kufa c'est quoi mais nzamba assista ba to mususu ba to ko ba Martin Luther King nzamba assista bango ba toujours vérité tipo vérité comme la biso lelo ezana ba to ba payer ba prix ya 100 ba kufa pona kaka ke ba défendre la vérité ndebe sulu ata to kufi nzamba ko assista ba to mususu ba ko ba vérité que nzela politique la toujours sembo pona bolingo nkolo Pasteur Richard Motona Mibeko akokanga mono côté. Jamais. Tokanga mono jamais. Pasteur Richard nalanda une fois na chaîne moko de la place, chaîne moko chrétienne, chaîne à télévision et dans l'anniversaire ya Moria dadi na bango basele nzembo Pasteur Richard Motona Mibeko batobenga ye moto nzambe. Bakobenga pe moto nzambe parce que nous sommes des petits dieux, nous sommes des dieux. Soki ba bengi moto nzambe ba moto kaka lobi que l'homme de Dieu c'est-à-dire moto na nzambe omona moto aza part pour nzambe nzamba saila ka oui ba ko benga moto na ndeto benga l'homme de Dieu parce que moto nzambe te moto nzambe moto ko nzambe te moto ko zane moto na nzambe c'est-à-dire nzambe atambola na mutu elongo ozomona nzambe atambola na ba saila na mais so komi moto nzambe moi j'ai entendu des mesures moto ba culte personnalité ndango ba culte personnalité parce que moto alinga koma na place ya nzambe mutu baotie na place otala me bapasser bakomombe bapasser nzembo yuzo ka banzembo so mbageno azaya nzambe kisi prouve kaza nzambe azana moto oka nzambe akingandi asala kana moto ozomona banzembo okay bakiko glorifier ka nzambe na banzembo tokiko tia kombo nzambe aweza banzembo mokrito boka ka mabanga nzambe ya Pasteur Richard asala kana moto banzembo Pasteur Richard nani na kumuza place nzambe biso ko pesa kaka biso to mbaka pona gloire nzambe soto yembi zaka po nzambe zo lokumu Jesus zo lokumu do to neto la to tombola ka Jesus mais so ba koti kombo ya être humain moto nzambe sala to pe moikelamu et comme dit mbeba ndio mona ka bana to kebisa ba mise chrétienne ngino ba kiko chaka ba tuna banzembo te même atana salelo bolamu mais luka ore mesenga na occasion mosusu mais soko yemba ka pona gloire nzambe ba ko chaka ma Pasteur Richard na nzembo te ni maman Mariam ni sœur Tiffany ni ne cameraman biso ale ba ko tia na nzembo jamais tango zo tia batu na nzembo ozobenda kana nzambe pamba parce que mutalinga zo tala ba église zo mona na una ke bazo sel kilze zande ya mutu kaka mutazo zo lokumu bate moi nyonso papa na ki papa bimeli ngai papa na ko papa ngwa bimeli yo papa ko minzambe papa ko mi abima na ipen abima na komina Kishasa abima na Brazzaville abima na Europe mutu moko ne comme système ba dédoublement autosomo ba pasteur ba continue ba longe et comme na ba esprit musu zo mona neti ba gege tozomo na ba esprit ba nuka nde ba nzambe ba payo ba ibana tende ba ba célébrer nzambe ko ya kufela biso anuka ngosuni anuka za dieu de lumière c'est un démon dieu de lumière batanga ngo bena ba dictionnaire ba mona aza nzambe te ba comme convoquer soki na mama soki na maikari ba ko cha ba to lumière na loge ya maikari ba ko cha ba to lumière mais ba nzambe ngo ba ngona ta ba biso no ke dieu de lumière quel est dieu de lumière à part Jésus dieu de lumière exunani donc nous quand dieu de lumière ba comment convoquer quelque part na ba to ba contre ba cabale juif na Kishasa bato ba contre na ba cabale juif ni ba comment ko tia nuka ba ko sa bato ga nzambe ma nzambe te so ka nzambe ba prouver biso na Bible parce que la Bible a tout dit Bible elobela makambo nyonso eza ba le cas nyonso beloba so ki anuka na Bible ba pesa biso ba verset to décortiquer parce que biso to zape na molimo santu to yebi pe Bible yango mais to tika omona na kati ya Bible anuka zate na ba prophète ba sela nzambe to tanga bango banda so to ketu bani na Genèse ti de ko suka na je kona Malachi omona anuka zate ti kwa uti wa so to bandi na Matthieu ti to ke na Apocalypse anuka zate gege zate ba uta baza ba être yo baza na ngambo muso ya voisin c'est dire ngambo ya diable. Oui, tozoko bakaka lentement si vraiment na suka émission na biso Pasteur Richard to aussi ba moi parenthèse moki oyo donc comment la système ya ba émission radio téléphonique mon dibia ko benga pasteur ba moko ebise kendemba utoka macha likolo ya radio na bonde la pona yo mai na ko bonde la pona mzana rapport ni tia mai likolo ya TV joie citron fina na kati ya verre mai wana et puis mais là moi commentaire wana eza ba distraction ko distraction ba pasteur on a ba passer toujours. Bon, tout le monde va passer les gars pour tout le monde, mais en réalité, ma Mariam, nous avons dit que si pasteur, ils n'ont pas sauvé ma âme. Mais ce pasteur a commis qu'on joue ma âme, qu'on capture ma âme. Autre bien, on a besoin de lourd à visser. Il faut rebattre. Banda kala. Mais Paul, ok, c'est l'église Éphésienne, on est responsable. Qui est en accueil. Na scène abino pendant 3 ans, boutou na mona, testa qui bino nzela kolo. Mais depuis que na simananga, ba lourd à visser bakoya. Ba léopard ma bébé bakoya pour na dévorer ba brebis. Mais bino boké ba bossa ba. Ezali lo banda depuis kala.
alors bato ba sa biloko na nzambe ana nzambe abisa na maite et puis comment na bato na bazana moi catégorie moko bato bayoka na bango tanga ole kana émission ezana numéro apesa bango babengaka yo mutu so koti obenga wana okota ozwa bango te na zana mona parenaki azana bana matonge le pang ba futi la kana ezana bana ba clique moko bato bongo ezali bazara pas prophète mo boye basaka bakabale wana yozwa ezana ndeko moko aza motare to bengo ba wewa bo basala ba coup ba transport à moto na église mona mbinza frère na ko betela ngali solo bino abimika moni ndeko moko ko solliciter abino ndinga na zawa ma peso $50 église na biso mona fokota jusqu'au moi boa moko mukie atiena kata god nyoka god ya bana basi basaki ya mewe bana basi basimba abito chiona yo ko sa oka kabati peso $50 mais non peso avance à 25 soko sali monsieur sili no bakilo 25 we wa pa ndimi ba juste ça ki mona mosi ba tie boa na kati azaki pe na lunette le boko bo ba tie na mbo aza vivant abiso ko komita mo boye ba osa de ba kabeni basaka ba oyebisa de soit disant prophète tant mona na moto ko leka ko hier ko pesa kwa prophétie kezana mona moko moto leka na yuti ko yiba saki ya mutu yo moko yibi saki ya fi moko leka na nzelo boto yibi saki sala eloko ndengona tant ko ya to ko benga yo tant ba fungola saki babaki mona mosa ba ndo travail mbonga kisa nyoka na ko bima yo ko sina ko kwei ale pasteur prophète soit disant ko ya ka délivrer yo bato ba mona ke no prophète na biso nzambe utiliser kai alors tant mo minute ba wo ya pas juste saki wana ba pese $25 de tazaki ni banda ye oyo na intermédiaire qui no bonga bisa prophète pour na basa kabali wana boa comme ko ningana na kata saki ti ah mbamoko asutuka fungole tirete fungami boa bimi we wana boa kisaki ale akimi kope baby tango intermédiaire la moni boa mbangwa lokotinyo kana koti na kata saki ayibisi mo petit kendeka lelo simba sute pour na moni bato ba ko revi we alia $25 apamba nous sommes à ça ezaka ba montage biloko zo mona ezoleka wana eza pona gloire à Satan Mariam vraiment bana nzambe bakeba na makambo parce que yango ni comme bato na faire bakeba na makambo eza ba biloko moko ba histoire moko fabriquer monter eza na vérité eza vérité franchement eza pas sinama wa mais ndamba sunga penza ba oyo boza na nzela ya solo botika kana nzela wana eloko moko tekabula bino na bolingo na nkolo Jésus revient bientôt, Maranatha. Pasteur Richard, tu comme une souka ya émission na biso le basuka. Et puis moi commentaire bonké parce que la fois passée na prophète Placide na Platon na biso tant ko senga excuse na ye na liboso libotanios ya nzambe liboso libotanios bala na les nazaréens oziba ba appel te parce que ça mo parmi ba bazala ki na plateau hein. Na zuba appel belé surtout ba ndeko Europe ba bengi mingi ko tuna makambo yo po vraiment ils a passé nasi bana nzambe ba olanda biso vraiment natali caméra nanga mokolo yo samba devant nzambe ko zala yo moko les saliets individuels mutu akufelo ezaka Jésus ko zala ka fanatique ya mutu te même nga passer ko zala fanatique nga te mais zala fanatique ya kolo zala fanatique ya Jésus parce que na mutu mokolo supe na mona ke na kota nga na ba magie na koti yo ko ibate na pesi ke exemple na biteke na kota mais eloko ndeko ko sala wa eza makambo esala maki eza vrai na bité bato ba komi ba fanatique ya bato mama ya bina sana vidéo moko ndeko mo atindelenga na États-Unis place ba nzambe ya bato ba nzambe bato mwindu ba papa kusu ba papa padi wana bato ba ke Jésus nzambe mindele na moni bazo tumba Bible bazo finga Jésus mona makangu ba osa ba blasphème mais na moni réaction ba chrétienté mais toucher kaka pasteur na bango soit de so bato bazaka fana fanatique ya pasteur Richard toucher pasteur Richard oyo kasiko ndenge ba koze luki guerre bato ba comme fanatique ba pasteur mutaye ko sala tubela ne bato ba na lingala ko tubela ay ko tubela masumu na ye na ba kabalo basaki ya lokuta mensonge parce que diable ndaza ka père ya mensonge tanga na Jean 8:44 diable aza père ya mensonge depuis mokile bandana lo ba vérité te mais ce qui mona mutu be mosena nzambe atombaki na ba piège moko lokuta ay ko se racheter azongela nzambe kati na solo azala lumière parce que quand on a besoin toujours que en vérité je vous le dis vérité zaka pas Jésus mais bato muso comme oluki guerre o toucher pona nini mais bible là on est là que mutu na musena nzambe et là on est là que makambo yo ba conseiller parce que mutu bazaki ne ko sane ba kabal ndeko dénoncer ezate mutu a pousser été mutu pe a bengi été mutu moko a pese biso pe na mbongo pe été mais tala mutu ko confesser na moni ba réaction ba ndeko mususu oui ba ndimi bolimbisi balobi ndeko aleka suna émission te mais to za ba na nzambe bible soki mutu moko musicien moko alobaki lisese moko ko limbisa mutu za ko bosa na likambo te mais on les a mutu mokili mais biso soki to limbisi photo bosa na parce que za ba na nzambe soki to limbisi mutu to bosa ni makambo na ete siko bolimbisa biso za impact te to limbisa ndeko na makambo lobi eza vrai soki ele consina moni ki ba conseiller makambo
aya benga ndeko na baza plateau moko baloba parce que ça makambo nzambe kuta sepeli na ndeko Placide parce que amiki tisa sengi bolimbisi na makambo ya salaki parce que abundisa ki tifanite mais abundisa ki nzambe moko mais si comme utabangi kanda nzambe aye pa se racheter bino bokomisa ngo guerre bokomi ne pour kingandi pour kingandi mama tifana komi menacer na ba téléphone ndeko Placide komi menacer na ba téléphone bien aimé ceux qui osent na semence nzambe makambo ça les amawa mokolo ko samba oko regretter parce que même en enfer comme on a ba bishop au monde ba révérend au monde ba prophète ba en enfer et là ko ça kabinote ko muta ko te ala tinzamba la ko asimi bible bien aimé bondela ka nzambe makambo muta lo beza vrai bondela ko molimo ça tape ça biso ba révélation to éclairer ka o nzambe éclairer na makambo pasteur Richard na katiote bando bazona témoignage ya pasteur Jean-Paul Bikongo bakola troisième partie le bac lobi to kotie la bido ngo abi na parmi ba plusieurs mona kuna na lifelo plusieurs ba pasteur ezali plusieurs ba prophète il y a cinq ministères ba prison na ba oza kuna na lifelo pasteur Richard et donc le même pasteur moko za koreé passer parc akufa peka mari kona mona ba merveille wana na ba cédé na ndaku mikolo wata msuto kolakisa bandeko aloba pe ba amona pe ba passer na kata prison et là on est prouvé que pasteur na zaka vrai ndio zo kanisa diable saka ba miracle tanga na bible na acte mona que Simon le magicien abane ko saba miracle a convaincu ba roi a convaincu ba généraux ba président mais mokola kuta na fara na évangile ya Philippe abongola motema mokolo Pierre atalaki abia apesa Pierre mbongo pa apesa don spirituel Pierre abio la kala mama bena mbongo na yo likabo bazwa ona na mbongo te ozomona c'est-à-dire na monde lelo ya de ba pasteur magicien bazali oya frappé bazali faut to ko marcher ba monter faut to lo ba clair to so banga mutu te netinga pasteur Richard na banga ka nzambe parce que nzambe azana droit bo mangana nzoto na esprit achango na faire mais mutu azana droit bo mangaka bo mina nzoto mais molimo na ngai abo mangote faut to lo ba vérité to so banga te biso za poto éclairer batu to so lo ba te poto sepelisa bino biso to za ba pasteur o sepelisa batu te mais to za poto sepelisa ka nzambe so ki mabeza to lo ba geza mabe so sali malamu to ba osali malamu to za ba compléter to za pe bato to so sepelisa pe bino te mais to sepelisa ka nzambe parce que bino ba batu bo za pe ba sentiment na bino tangi batu to bote ko lingana mutu mais mama nga papa na ngai mama re na bi to le solo mo ko ngana bongola motema to kabona na papa botinga na mama botinga parce que ngana kola ki na église à maison mère to lo ba na bo tanga kombe bala nzambe bi église à maison mère bisika to utaki papa na ngabi lokolo comme l'église à réveil ngana benganyo na ndako soko lingi otika na église oyo soit olonga l'église à réveil otika na église ozaki kala nde otika la mwana ngai soki atika aboya kufutira ngana ba classe akata abengana ngana ndako na kome kola na permanence papa nga comprendre après 20 ans que na lobaki makambo solo pe na kina nzamba solo aki osenga bolimbisi ozomona c'est makambo nzambe bible bi kineko cha Jésus bi kineko cha mupanga ko kabola papa na mwana mama na mwana na mwasi ya mwana na mwasi bokilo na c'est-à-dire le banzambe za épée ya ka peut séparer batu et puis na bisabino batu bolanda biso keno na makambo nzambe camarade azalaka te fanatique azalaka te pire azalaka te toki ko lia mama re mtoko lia no siko na 12 heures so bébé na 14 na hotel melana ngayo so tengami na télé meloko tengami na obate po mara mapesa nga fufu ya mona caresser ba caresser kama bete sata ba caresser ka ete ba bersa ka ete ba dénoncer ka pe ba chassa ka ete tamusu ba ndeko bazaki na kata fausseté à travers ba message na biso ko zonga mo pe na nzela parce que bazaba amikolo akufela siko yo lati makamona mosuni okasima manzoto makamanzoto makamanzambe za mamanzoto eza makamanzoto te mokolo koleka na jugement de nno koyeba makambo muto na kotela ki ye nde nous à cause mais comme trop tard pasteur Richard et oui à la bas tu seras seul ce jour là siko bino bana nzambe lingi to lo bakaka to gobe ba mensonge non beso to se pesa nzambe soki ba moni kende ndeko placer na makambo lo beza vrai makambo suku ta lobis ayebisi biso libanda caméra so boyo kyango eza scandale oya ki ko confesser ka pamba mais oya lobby ba livre même asali so tangiango okomona ke non apesa confesse na nzambe bato boza ba fanatique ba pasteur bokoma ba fanatique à Jésus amen bondi mila ba sakoli mais vous allez pas fanatique à Jésus parce que basakola karato mona me bakoya pe bazali mutaki ko bunga na nzela mutako banda na molimo akomisuka na nzoto mutako banda na nzambe masuki sina sata izala kana ngo ezali pe ezali partout na monde alors bo doser likamboyo bo tala mingi tera le banzambe parce que mobembe tozo koma na suka mobembo na biso tozo zela l'enlèvement de l'église yo mutotika lika ba fanatique mangomba lingo changer na ofite so ba toucher pasteur yo osali ba réaction mais awa ba nzambe noir ba tela bino image wana ba nyati bible ba fingi Jésus nani chrétien ba chrétien bele ba moni makambo oyo ba réagir ni est-ce ba tele ba papa pas ni ba papa kusu o ba zo ba ke nzambe ba mindele Jésus nzambe mindele nzambe ba to mundu te to zo ke la nzambe bokoko to la taka ba rafia ozomona est-ce ba tandengo ba mizima ba tumba ba bible chrétien na réagir ça mais yo tumba ko romande ba mizima ba réagir
mais beaucoup de fanatiques à pasteur pourquoi botika eloko boza la fanatique à Jésus boza la fanatique à parole et si comme mabe zali to benga mabe malamu eza malamu mabe eza mabe vraiment ngana ko intervention bananga suka ngona bande ko botika ba kita personnalité so ki nzamba bikisi yo ngo témoigner nzambe témoigner que nzambe Jésus Christ de Nazareth nazaki na malade abikisinga mais yo nzambe a pasteur Richard nzambe a pasteur Ale nzambe a pasteur Mambweni botika eloko wana eza ba crypte eza ba idolâtrie nzambe azo sepelate nzambe pa pesa ka gloire n'est pas mutu te pe akotika la kosala ka yango te. Amen, amen. Ndene se binalo baka bien. Pasteur Richard, ministre de justice, pena comme ko benga mikolo penda po yazi penda don wana. Tikete ntamba la pambolo numéro ya contact na yo pona ba. Numéro na nga téléphone bandeko bala na nga toujours. Topé bala ninga lelo ezali plus 243 code ya mboka na biso Congo de 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 na pamboli bandeko bolandi biso vraiment badorateur a solo bana nzamba solo o bakozaka fanatique ya kolo vraiment botika la malamu makambo bozwa yango botiango na mitema na bino parce que olingo lingate mokolo moko kokufa okokutana na makambo na nzela na yo okoleka na jugement yo moko okosamba oyo kaki e bongaki no oyo kate makambo to lobi mais loko oyo kiango déjà ebake e porter jugement na vie na yo lokolo oyo kiango nzamba ko tsholo image mokola suka mokola jugement na yo okomona image ngana obima na lobakani na loba boye vraiment na pamboli bande konyoso na pamboli mama Thérèse Lokofe na pamboli apôtre Albert Okoko na Espagne na pamboli apôtre Simon Nakacha Allemagne vraiment botika la malamu na pamboli Sœur Bibishi Nakacha Londres et puis na pamboli bande konyoso ba ebinga na tangi bakomona na tangi bakomote vraiment na lingi bino mingi mokolo moko tokutana bino na likolo tokutana tokomona nzambe nzamba pambola bino botosa botika na botosa le banzambe mokomo tokutana na lola. Merci le Nazaréen le 13 octobre zokokisa 4 ans. Maman Thérèse Lokofe, maman Animadi, maman Nyoso la aime de servante pe maman Nyoso le Nazaréen. Moi le wana zokola toze la bino ben monsieur ko ya to sela ngopenda promotion makati pe to lo belango na mozindo à long et à large. Tikete ndamba la pambola bino so que monsieur sepelisio ndamba za lukumbu so que meke tobesa kio libaku libisa biso metolinga bino kaka mingi tokutani bala sima komela biso ba numéro za eza affiché na ba écran na bino tikete ndamba la pambola bino à la prochaine fois ciao. Aza mwana moto te o akosangai abongwa nipe